et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue dans cette belle grande émission par excellence, Tolé Kanambonda, la seule grande émission qui vous plonge au cœur de l'actualité, émission Sansara Mabota, et puis ça c'est parce que Sulami Makambo Oezalakabo Sengi Yamboka. République démocratique du Congo, dépa, nous qui sommes en décembre, mais le 20 décembre, il faut que. C'est un émoko électoral. En décembre, le 20, Congolais qui surtout à la poste comme il a soifé. Il faut qu'il y ait une urne. Grâce à eux, il y a chaque après 5 ans. Congolais comme la poste à Ponaye, Nani Sengeli, à Kambaye. Congolais a besoin, le 20 décembre, à la urne. Mais, Nani Oye Sengeli a réellement monté Sengeli à Kamba Congo. Quand on compte en 2024, est-ce qu'il faut que Kamona Moka Chilombo, To, Bacha Popo Ikoma, To Bacha Aledewa, To Bacha Hervé Motayo. Félix Chilombo Tshisekedi dit, Constitution, elle doit permettre encore deuxième mandat. Le candidat basé Beli Zobo na Kati wana. Toluka Congo. Dans tout cela, il faut que l'élection, après l'élection, ça rend des fêtes. Il va CP la Kaibele. Surtout majorité de CP la parce que on a l'homme à casser la majoritaire. Parce que ça a fait. Mais les gens qui sont en Afrique, les autres Kendaka, on va tendance à bébé de Zalaka et trop. Tolingi, l'élection, ça va être à Congo, sous Kalango, et ça la fête mounene. Alors, pour dire que ça la fête, madame, c'est le processus électoral, et ça la qui toque. Denis Kadima, pour la responsabilité mounene, comment est-ce que pour construire la processus électoral au Ezamalamou, pour permettre aux Congolais à se là. Mais dans tout cela, le peuple congolais a besoin social. Le peuple congolais a besoin d'aller à Malamou, à Mele Malamou, Malama Kelasi, Misalape et Monana. Donc, vous avez Congo Nganayo. Vous avez demandé à Congo, tiens. Dans le Bango, chaque fois, même le président de la République, le président actuel Félix Tshisekedi dit à Kokende. Joseph Kabila à Kokende. Même il y a allé de l'OP, à Kokende. Héritage hydrotique là-bas congolais. Dans le Bango chaque fois. Partout là, il y a dit que pauvreté pèse la Kalango, pauvre Bali, riche Bali. Mais qui pauvreté à Congolais, c'est comme si comme le niveau beaucoup de l'équipe dans le cadre. Pourquoi? Mais, même si on s'enrichit, Mbongo ya mabe. Pesa ki oboko de sikana. Yoke bela mbongo zo ko yiba. Yiko tungaka. Papa kusoba ba appartement ba poto, ba mboka ba paya. Mais la village là yo, même toi que pas malo to giti. To linga Congo. Lelo oyo bebele ba koya. Zalaka papa social. Ngayo so sandaku. Ngayo matebela simandaku. Mais durant les 5 ans, au Batinda qui a le Parlement, Luandi Niamalonga Oyo aussi ont voté pour l'intérêt de la population. Toya Batu au Batinda qui Batinda qui yo. Donc elle s'arrête ici quand on décolle la raille. On s'est demandé belé 4 fois. 2006, 2011, 2018, 2023. On lui son compte à ce là. La 2000. Papa. La habité ceux qui ont à l'université Moko Boye. On va faire ça en formation de dépitologie. Il faut ça la député. Mais tout le qu'est-ce que tu as déjà fait pour permettre que les au Congo aient changement à madame. Parce que c'est belé. Courant et paille. Problème. Maï, la casse belé maï dans la caté. Mais yo bati dans le bande de Kouana. Toi qui est qui mbasse que la casse kuna. La fois passer la tambola kuna. Na côté na casse na zaka pour faire quitter ça. Na bibwa dans la commune scellée. Il y a des endroits où téléphone il y a pas comme ta Nicolas Zété. Donc, vous allez Hervé Motayo, analyse politique à qui j'ai dit bonjour et bienvenue dans cette belle grande émission. C'est tout le Kanambonda Hervé Motayo. Bonjour Dewa, bonjour Baimboka, Bandeko, Bazo, Kazuya, Kolanda Biso, na émission qui toque émission Malam Oyo, Tole Kanambonda. Toye, Kobeti Sambonda, Denga Ketalaka, Bo, Omesanopo, Tobikisa, Topeto sauver aux alliés, population congolaise, Bazana Katia Passi, Bazo Lela, sur le plan insécurité, sur le plan assainissement,
surtout banger électoraux ezali boso awa eza na kata sécurité zo déranger makasi population oui population makasi et puis ya mapasi ya motuya makasi ezali ya koloba awa ezali banger électoraux ezali boso na biso awa nani nde sengeli topesa confiance lokola mokonzi ya mboka pe nani topesa confiance lokola député to national to pe provincial. Donc voilà yango toza awa mapasa santé za malamu na rythme ya mboka na biso Congo. Les pays bétonnés parce que président de la République comme on est fatigué béton. Et nous ouais, non béton n'est pas bien. Béton n'est pas bien. Très bien. On est allé moi la mboka Hervé Motayo moko na zali na kati ya plateau auto le bali mingi boto na pe d'abord to le bali kamoy nani sengeli ko pesa. To ko sami tro ndeko la ngai. Yango polo oyo mama ndeko mama tika na télé comment lancer. Ba ko ba ko sa yo chaque fois polo ko polo so. Combien de polo oyo moki osomi pendant 5 ans oyo moko misombeli mama yoko kapata soni ko mama ozi elonga mutu tala kabaka tala logo tena tolo na ozo tambola kala yango okomso tolo ne ko la panneau publicitaire ya elongi na ye mais tu bénéficies quoi dans tout cela akena ne pas que dans parlement atika ko voter dans loi moko te ba ko permettre que yo lelo oyo se retrouver mais ko bisa tolo na yo panneau publicitaire na ye. Mais mitana na 5 ans yo moko bilamba bodia balonga oya kitoko kuto sobi ko leka polo wana loso olia ngo lembi olia ko ba loso ya trop parce que o misomeli ya trop fufu to beki bukula ba seka olia ngo olembi parce que sobe ko na mbongo la yo moko ye balelo oyo nani o sengeli o tinela ba institution ya mboka nani oyo ko 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 bitula question nani oyo profili ya balongo to pesa na mboka ko kamba comme magistrat suprême ya démocratie du content de la base de Mazali. Pour finir, malheureusement, pour faire le choix, laisser le papa analyse qui tombe aux années. Merci Ndekodewa pour la Malouba. Na oitali profil ya moto population pour couper sa confiance pour la mokonzi ya mboka. Na lingi tous à la vraiment clair na population et bango na banda pour la émission tous les Karamboda ABC TV et la chaîne où il a vraiment pour la population. Tous à la clé pour tous sur ma population. Tous le pôle en Mboka, Félix Antoine Tshisekedi, va diriger les locaux. Alors, ce qui toque, n'a pas d'ali, il y a malamu. Parce que nous sommes dans la malamu, exactement. Mais, et pas un conseil Mboka, Félix Antoine Tshisekedi, tu es comme on a, il y a l'imbosso. On a, et le monde la population, je crois, par beaucoup été, ils ont dit application. Il y a quelques articles de la Constitution. Où ils ont qui en fait négligé dans le régime passé, mais président de la République ou hasard un exercice aille pour en application. Le goût la gratuité et l'enseignement. Et le haut tout le monde n'a pas les belés parce que une classe par parents ou bazali n'a pas moyen ma toquer ma casse terre autant de sabana. Si tu n'as l'école catholique, bas une chance il y a beaucoup de sabana dans l'école catholique. Alors tout ce que le monde a dernièrement a lancé coup d'envoi il y a gratuité à maternité. Wana ezali ko domoni ezali sur plan social. Donc tout le monde qui va bloquer ça wana et yo ko aider population sur plan social par rapport à au foot de la monde à Minerval 50 000 francs comme là à partir de 50 000 après ko économiser de façon que à son bataille ou pas mon lobby à l'ongwana na monde ya ko foot là. Mais attention dewa ya mo ba nete et assurer survie à la population parce que on me belé oyo nanu asalité. Nanu belé o nanu asalité. Puisque là, aba prometa kabiso que l'emploi ekoya, misala ekoya, asali ba voyage et belé, na ba pays et belé, wana na ba ibande ba mwanda na ye. Ezaki bitini ezaki non nazulu ka ba emploi. Na luka ba partenaire ba ya. Alors mutuna to mutuna ti lelo ba partenaire ba ya to ba ya te. Parce que tout muna ba jeune ba zo toujours ko demeurer na chômage. Ouais. Diplomatie. Attention, pourquoi dans ça la bon parce que jusque là qui jale le silate na mboka o qui jale le mboka o et silate dewa ko mekate ko sala débat ya koloba mabe ya chef de l'état o aza en place ici ko et sika o bandeko na biso ya tribu wana bikolo wana bazali ko mekate parce que au risque ozonga ba chemise katani en désordre. Voilà, est-ce que ça m'a manqué? Comme nous sommes en train de parler par rapport à profil mokozi mboka donc ngana boto ke niveau régime va balancer sur un élément au reportage ko to sala ki c'est parti pour point comment.
Wana Congo, boye bake, depa, nengi kaka butu e inda kape moi e bimaka. Toza kokene, pona mois de décembre pe, les 20 et kokoka et surtout que, yangonde e kosala, ba Congolais bazala ba urne, po, ba pona baye ba kosala masouda politique de 2024. Mais na ba présidentielle, nani vraiment a kosala choix ya peuple. Yangonde motuna o Congolais surtout azali ko luka aeba. Déjà ba candidat à la présidentielle, ba bandi ko déposer masolo la bango na CNIP. Ma candidature bango est kozala étudier pour la validation. Donc d'ici novembre, tokoyeba déjà ba oyo ba kozala retenir pour la etumba oyo. Yakoyeba ezake ba misusu ba boy ko participer na scrutin oyo. Au moins que fichier électoral et soit contrôle ya bien. Ba misusu bango ba signer ko kota etumba. Pe yako affronter Félix Tshisekedi na terrain et surtout pour la kosika yemo côté as la candidat unique. Yakoyeba ezake Félix Tshisekedi a cause la candidat. Constitution et PCA autorisation. Il a se présenter pour le deuxième mandat. Déjà Koutou a la position Oyo. Moutounyo so aebi. Nenge ba généraux nae. Basa kobeta mbondake. Adversaire ya taille nae azate. Côté bilan. Boye bake babisu basa kolobake. Bilan est largement positif. La ba matérialisation. Ya ndenge na ndenge. Donc ba détail Koutou eza ebele. Moya kotanga ezate. Mais babisu so balobike. Bilan 0. Bango babeti si monda. L'abattation communautaire, paix et sécurité éléguée partout la RDC, à part Kaka, j'ai la francophonie. Pendant Moïse Katumbi, balobike, yende a un vrai adversaire fait sur le mot du Sekedi, malgré, Batomisu balobike, loi Salinde et Kolia Yepe, Azana gestion Mabé, Kotala depuis Azalaka gouverneur, na Grand Katanga. Batomisu, Babetsi Mbona Kolobake, yende Azali Moïse Oyo, a sauver République démocratique du Congo. La Oyo Etali Délice Sang, député national, président parti en vol. Yé Azan même région, na Félix Tshisekedi, donc la Grand Kasaï. Ponaye, Kasaï Nyoso, Ezalango, Sima Félix Tshisekedi, malgré Bamisusu, Baza Kolobake, Aza ancien rebelle. Na oyo etali matita ponyo, ancien premier ministre le tango ya Kabila, yende kutu aza wayambo, ya ko déposer candidature dans ba bureau ya CENI. Mais koyeba ezake, aza de la grand dossier, la justice ya mboka na biso surtout, pour le problème ya Bukangalozo. Donc, eza difficile, abima kitoko na dossier oyo, et boukse ba millions de dollars et belé ya ba Congolais. Na oyo etali Adolphe Muzitu, un ancien premier ministre aussi, Moninga Martin Fayulu, pendant la période électorale en 2018, candidat ya Graba Nundu, oyo asala déjà annonce na ye. Mais kota la ye, devant baninga nyoso, oyo basaba candidat à la présidentielle, Adolphe Muzitu atako bima lokola poids mouche. Bon, total la nanoua, la oyo était Joseph Kabila Kabange, 17 ans la pouvoir, aboyi, yela batunaye kokota masolo ya Senipo, Seni azako boya, audit affiché électoral indépendant. Mais koyeba ezake, azaka kakopeze na scène politique malgré silence na ye et surtout que, aza na ye recteur ya université de Kara. Kozonga na ye, ezanet si moins impossible po, depuis alobaki ke akoloba, mais jusque là, kaka silence absolu. Tozela kaka soki akoloba mukolo nini. Na oyo etali Martin Fayulu, boye bake candidat oyo, ti lelo, alelaka na ye kaka, baye victoire na 2018. Azalaka puissant, ndenge moko la Kabila. Mais na moko la lelo, bonda na ye eza kobeta CNC, nesi kaka aza kolinga azala candidat na dernière minute. Mais koyeba ezake, nanu a déposé ma candidature, ya batu na ye te na ba niveau législatif, national, provincial, to pe na ba niveau municipal. Toyebite soki akoza candidat kaka ye moko to akosala ndenge nini. Malgré nyonso, mwana ya Graba Nundu oyo azaka populaire pe maboko pembe, selon ma déclaration ya batu ebele. Il faut koyeba ke Martin Fayulu aza rare politicien oyo RDC mobimba bakoki koyoka et surtout ke asala na ye nanu te na gouvernement. Na oyo etali Denis Mukwege, prix Nobel de paix akozala to te. Wana ezali motuna parce que batu baza koluka bayeba. Aza na ye na parti politique moko te. Sans espérance politique, mais mingi pe baza kolinga ye. Toyebite soki esengeli atika nega ko contrôler hôpital ya Panzi kotala kaba maman ndenge abesala kotala to akoluka atia mutula politique. Ya bisika fubi pe politique pe ko ça fait carrière na ye. Toyebite yango to betisika mbonda poto yinyo surtout oyo eleka kitoko population bino moko boyebela. Et tous ces plateaux exceptionnels de votre belle et grande émission par excellence, c'est tous les Kanambondala, c'est les grandes émissions qui vous plongent au cœur de l'actualité ensemble avec mon confrère Hervé Motayo. Nous sommes en train d'analyser quelques points aux autres vraiment touchés, comment nous sommes bimba et surtout, bon tu connais comment est-ce que tu peux se faire une analyse voilà
ba point ba Moïse Katumbi Chapwe ba Martin Fayulu ba Joseph Kabila mwana mboka Hervé Moulumba et Hervé Motayo je m'excuse hier c'est là encore Hervé Moulumba ouais tu peux essayer de côté Azali grâce aussi to landi la kati ya élément wana comment est-ce que Martin Fayulu oyo la processus électoral ya baki rozala tazano partant suite que à ce qui audit affiché électoral moko ezala avec ba obsi ba tout monde malonga mais à moins vraiment que audit salama qui était aboyi ko ta processus électoral mais nous zo bimaké c'est comme si azolinga a postulé est-ce que moi la mboka Martin Fayulu aurait postulé sans cause ba député attention le comme le président par exemple député té na déjà dans niveau parlement na habité ce cause la ndenge nini tout le monde la mboka soutenu ko na mboka Joseph Kabila Kabange même pour na Martin Fayulu je peux écouter même maintenant carte électorale bazo quitter quand tu as la analyse c'est quoi il y a des choses autour là qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à tous ces gens là est-ce réellement on peut trouver ba élection moko remettre cause crédible malgré absence bande quoi là merci Ndeko Dewa na sepeli makasi tango lobi que bato ya Joseph Kabila ata carte d'électeur bazo ate jusque là yemoko pe président et sénateur en vie jusque là azul baté lo université de Carave vraiment recteur avant il bobuka te bobotula boyiba bosala nini kara eza sabotage eza sabotage papa Dewa eza sabotage mais tango zotala otali pona ye mutu nyonso to aza na Congo oyo ezala mwana muke ezala mukolo ezala fourmi liboso na ye aze loko te na tina te nous avons besoin de lui. Vraiment. Aza acteur politique. Voilà. Toi na posa na yi aza acteur politique. Une fois de oliembonga bukangalonjo, oliembonga wedo, ozali quoi oliembonga nini la biso. Ba bi justice ko rattraper. Ah. Donc c'est difficile l'analyse autour mais justice on peut ezaka un problème parce que est mon chef de l'état bi justice de rendre un mauvais service. Toya mbanga Moïse Katumbi Chapwe, Moïse Katumbi Chapwe d'abord, tout ça va souvenir na grand Katanga comment ça dirigeant Kayango pendant un bon moment ça gouverner grand Katanga. Oui, malgré bah problème qu'est-ce qu'on peut analyser par rapport à Moïse Katumbi Chapwe? Akoki kozanae aimé la population mais aza bloqué na loi Tiani. Loi Tiani ko kangaye. Loi Tiani ko kangaye. Aussi na kati ya na niveau ya CENI, na instruction CENI, il faut aux vraiment congolais d'origine. Ya on azoloba. Loi Tiani mais ataka yete mo nani dewa. Likamonga ko de loi Tiani ngakoloba ngote po bon. Ele kakandele ka bongo. Mais bango nyonso tu wana, bango no to politique ba politicien ebele baza double nationalité. Hein? Constant Moutamba, alors Constant Moutamba, avec les candidats du peuple, le peuple mutassé la cotisation de manière que a postulé. Qu'est-ce qu'on peut dire? La population c'est les cotisations. Bon, tu vois ça la population beaucoup c'est la population. Mon allié c'est les cotisations. Seulement on peut pas checker $1. Papa, bah j'ai on les administration. Azumbongo na yemoko ya pochi oyo azwa banana régime passé. On se comprend. Azumbongo na ba régime passé. Ba mbongo na esa ba mikusa. Ba ozaka biloko osalo ke bazo luka misala. Créer ta entreprise engager ba jeune. Mbongo zo ki wana créer ba entreprise na ko te ba un jeune courageux ane loko ko sala te papa ane loko ko sala te Félix Tshisekedi pe bese so bongo reno ayaki na système abaki ni a régénie ni classe politique non l'autre moi na kase na gouvernement na wana tangilanga ba ancien boutiste bazate azan tourner na banani ouais c'est pas distraction nani Constant Moutamba un jeune courageux hein banaka la vraiment félicitations mais bon chaka mutuka ndo chabongo mais na ndimite ke simba Rex Kazadi wana ya baje ya un combattant wana eza baje wana italinga ezaka nga et dépend nga ya baje pouvoir en place kende vimbisa ka je tokendeka par rapport un peu exemple de liboso a redéposer candidature non parce que ça dit azaki samedi makene ndi kozwa ba élément alors auto déposer lundi akene samedi kozwa ba élément a déposer lundi kasa kendaki pour atala soki ba msuane ba petala wana ba ja pouvoir en place papa dewa population o ba otala biso na mincho ba na posa ndi baza ato adversaire de Kazamala ko beta face na Félix Tshisekedi. C'est la diversion aux aïma casse avec le bête Félix qui Fayulu. Mais Fayulu à l'omwe na course en tout cas bandeko ya IDPS so boza makasi so bobundi bien bandeko ya union sacré so bobundi bien boké pena makambo pena bien et que élection pena salami en tout cas mukwa tombola za deuxième mandat. Parmi ba
matérialisation ya Moukwa Tombolo, le chef de l'État Félix Tshisekedi, actuellement tu as dit la gratuité à maternité, mais ma maman baleli balobi bakobota bakofanda na bana wana wapi bakobota bakotanda bana ata 50 100 et bakokima. Toi d'abord réaction oh ya maman et puis toi juste après si c'est parti la régie. Laisse moi nous ofele lelo na minute kana kata mboka na biso kantina masangu kako tolo na biso moko komi 7000 oza na bana 5 6 olesa bango combien minerva okutu na classe ya likolo eza kaka cher kolia eza te vie eza te sikotango na bando robota na boti na tongo na boti na midi na boti na poko na roboko la bana na ndeni malamu nde mboka biloko ekita toboko la bana na ndenge koki wana to bando robota na biso tongo midi pokwa mboka pasi boye biso to boko la bana wa to roboto fele na nini dollar e matiti likolo dollar eza mboka bapaya ye ndenge nini akitsa dollar te aki acha robota ofele bana ngo wanto robota ofele to kolesa bango nini te mama ezokota yo tie matete ofele mama nakolalaka wapi papa otie matete ofele pona nini botoko banakobota tokolala wapi bandako ezozinda baplace eza te yo banakobotisa bato otie matete ofele mboko pona nini maternité ofele se batie ofele wana nde eza bien tobota wana eza bien bobongisa nde mboka ebonga population baliaka bamelaka tozala bien bana batanga. De retour sur ce plateau exceptionnel de votre belle et grande émission par excellence, tous les Kanambunda. La seule grande émission qui vous plonge au cœur de l'actualité. Maman Bandimi, monsieur Baboyi. Hervé Motayo. Mais baza na raison. Omoni ndekodewa. Nga elo pesa nga pasi na mboka na biso ezara no respect ya ba promesse o ba konza mboka ba pesaka. Et non application il y a quelques articles il y a mboka na biso et pourtant tango lancaki opération ou pesaki mot d'ordre que garantie locative et qui t'a 3 mois 3 mois garantie so ezaki non ezaki en application et que partout na kisa momba ezaki matérialisé ba moi balinga bazonga na point wana te ozoko pardon ba konza mboka ba oyeba te ba article o ba sotaka ba biloko ba sotaka et zongi sarabonga ya rattrapement c'est manque à suivi par rapport à il y a instruction pesa mingi eza yango suivi moni suivi est important IGF bravo mais yeba que IGF elemba IGF ngana mona lo ezali bende yaka ngo bongoti emosoka ejuka ba rouye belé rouya pour ça ni elembi okizelo loko mo epesa passe. Gratuité à maternité, oui bien sûr, mais tu sunga biso non liboso qui dit ça aux ébaux garantie locative. Tonner la biso bandaku. Oh de façon ba pasai. Ba ko fanda. Ba ngota dis parce que maternité zo félé. Eza mabe. Basani. Ba c'est effectif ba non ça ba moko ko ba ngota dis parce que maternité zo félé. Moko nzamboka gratuité de la cinéma paysan. Ba ça peut gratuité à restaurant. Bon ça peut gratuit malé on est gratuit. Poso maman ou aboti dit 5 aibike 5 bana bagenda kolia na restaurant ya maman Deborah 5 bana bagenda kolia na restaurant ya Alliance. Inquiétude de travail parents d'abord on faut terminer avec comme passi ko kene sukuna na niveau ya babona tozo kene inquiétude totale yo la vous mati tout comme la prix c'est parce que azo somme la dollar ni les problèmes ça ba ko so mboka le pour stabiliser monnaie locale ko kamote pourquoi ni il faut besoin qu'on zanga les sikala. Qu'est-ce qu'on doit faire pour le Congo? Nous avons changé la place voilà. N'écoutez pas, ben déjà on va tel père tel fils. Ah bon? Oui ben déjà tel père tel fils. Papa oyo amesani na lokuta. Ya okosa ni ba mvoa même moi si nae na bana nae. Yebisanga mwana oyo atambola na papa wana azana notion ni. Ba pomete biso ba okita dola tozila. Non économique non jour on va le comité. Yeah. Absepso yeninga zawana $1 ezala combien 1000 francs. Date ne comité. Tu oses date on est comment? Tu retrouves bien OK na suka ma. Mais ça pas distraction. Est-ce que population est moi zo monter qu'il y a pas distraction. Aye ko so oza par na ye. Papa.
mutu oyo nanu leta ebendaki ye etelemisi ye ekotie na kasho pona ozalaki détournement ya mbongo bapesi yo zwa mbongo sala misala ya mboka pona intérêt ya population bozuye botie ministre ekolo bokangi poni yango bembo kongo tozala pe la chance ya papa mingi ba puno shibala ba bibi bolo ko mala moko ministre veka yango ngapete ala de ka bolo to so bimama na ko pe de ozo comprend parce que d'ailleurs motu bakangi poni population bakangi pona nini siko bokangi bo bimisi ye botie ministre ekolo pona nini non na comprendre emsu balandaki adage oyo bandeko bisa biso bato na otanga mono a déranger mi na classe tia bidel pour déranger mingi te donc c'est que to kanisa pe lokola muto yo ayebi makambo économie makasi ayebi mbongo makasi ko tuko sima mbongo ebele makasi bo tia une économie asani donc et ça passe makasi ya conclusion na sika ona eza que peuple congolais biso moto mona et ça élection ça liboso tozomona tozotala elongo biso na bino tozomona tozotala toyokaki ba promesse bakoya lisusu bakoloba toyoka bango lisusu mais tango tozotala lelo oyo mboka ni bon Kongo ya ngai Kongo ya ye vraiment le ça le mode ezo salama ya kobatama tokufa pete tout est salama la biso na biso na bakate pourquoi tozala facile à kobosana pour tozala facile à kolela lelo oyo batie mokonzi quelque part poser grâce voilà il faut oyeba ke batie mokonzi po diriger banyama te téléphone ya pamba oyo bala ko ya bango la facilité depuis on commence bourgmestre depuis on commence ministre orgueillé on rencontre monika oyo bala na ye on montre excusez je t'ai vu où c'est moto bala ko liana ko mbela neta ko zaki na mpiaka otule na mona wapi de ko la ngai botika orgueil zanga tina ko tu vas orgueil humilité ezaka malamu humilité za malamu de ko la ngai yo bossa ba surtout depuis comment pour le pouvoir au comment ministre au comment s'occuper mandataire au comment ça va sentiment na yo ba ba ko bebisa identité chef de l'état c'est kaka ba o ba ça ba mandaté na entreprise ba o ba ko ba beaucoup mais c'est misusu ba so tambola la compo chef de l'état na mama be o ba ko salaka beaucoup mais ça kala na dossier na yo ba ba so na ngai moi mboka na ça dossier na yo la acte o tu ko sala na bar kuna komi na lingwala on passe ordre la policier na yo donc les mains ça dans les mains voilà to sunga mokozi mboka ba acte ba comportement na biso la fois passée ba kangaka yo le problème de la aner ba tika yo boto ba poto bozia ki sasa weke muzika ye bababi nyoso to yekola ki lelo to bibisa bon mais le pas notion on va vous sur un problème sur ta Congo et non mais ce comportement c'est très banal c'est pas bon. Il ne faut pas que tout ce soit belge dans Mboka au Congo et Bonga. Donc on a tout cherché ma comportement. Ma comportement qui est au côté de Konangaï. Orgueil qui m'a cassé. Ça ne veut pas dire que comme on est au Solabia, chef de l'État à la rappel la commission de l'État, Moussa Bologo Salagate. Combien qui m'a fait question qui on regretté. Donc le sert là-bas, on va dans 5 parties. Bah pas c'est bien beaucoup plus c'était. Bah il y a bien pour tout envoyer batté. Mais il est là toujours. Parce que papa, dis-moi ça trop que la souka la guide tout ça mon analyse bouquet bah génération je beaucoup ça c'est comme chercher eux. Quand des moitiés. Pour la mais pour des bêtes comme ça. Merci de côté wa. Nasir ne bandele ba nomination oyo. Moi le monde d'ailleurs kotoka siko. Je tape ça monde toka. Voilà. Voilà monde toki et ndekodewa. Je crois même ça qui ota on les gars na plateau no awa. Na ba nomination to le cas awa to le ba ma nomination en tout cas il y a bourgmestre mon côté oyo azo pesa le kumu ya chef de l'état pour la confiance au pesa ki bango tous les bourgmestres nommés je regrette ce ba pesa d'application makofi et chance ou une opportunité on a diriger ki mbanteke donc to monelo mtulu ko la maman ki mbanteke salité ya ko sakana te commune ya ki ya ntele
lelo la population ya belé bazo lela makasi sur plan insécurité. Donc tous les bourgmestres au banomaki et un bourgmestre moko te ko assurer sécurité à commune où yazo diriger. Non, même pas bourgmestre mon côté. Bourgmestre mon côté. Et ma commune est commis de plus en plus salitaire au Sakanake. Ba dédoublement ya ba chef coutumier na ba bureau quartier. Le bureau quartier il y a l'état ezali na bureau ba quartier o yemo bourgmestre asali na ndenge na ye. Voilà commune na commune entière. Ah bon? Ba donc commune entière lelo o commune na 76 quartiers. 76 quartiers. Sikoyo et comme na ba deux bureaux même na ba village ba fait fond côté oyo bazo teka ba belé le roi badara comme na deux bureau ya l'état na bureau ya chef coutumier. En tout cas, comme il a saisi ma boucle, moi, la maison, on a dit que vrai natif. Oui, un vrai natif. Au moins, l'homme se peut ça passe dans une idée. Tu m'as dit que les natifs, hein, natifs bas sur place. Et là, quelques natifs, oyo, mon Mozambique a pris mon confiance. Il y a des milliers de bonnes quoi au Bazali. Mais au moins, sur le bon, attends, Franck Mbo, sur le plan assainissement, tu as coup de chapeau, excellence. Non, on peut se merci parce que Aza n'a terrain. Pour la kocha peto ba côté de toi mais na hôtel sécurité population bazolé là ba souciette exacte na ba quartier le président de la commune n'est pas un magicien ni se faisant rebelle. Voilà c'est ça c'est ça trop bazo sur mo konda mboka te le gars ba sunga bango te mo konda mboka sala effort de façon que élection ya ba bourgmestre na ba conseiller communaux et salema to longa système va nominer muto bazo ko nommer a ça elo te pourquoi parce que il y aura réponse on va passer rabat so que faire hier au bagano on ça voter ça peut-être yo voter nga comme te faire ça les tirs ah tu veux dire non il y a autre donc mwana boute Augustin Kabuya en tout cas l'histoire mokondi oza vraiment na devant makasi ya ko côté sous mokondi ko sola ko landa ministre intérieur te ko landa yete. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette belle école de secteur Kambonda, en tout cas ministre de Bomibiso Hervé Motayo. J'espère que Tokozong et la Masolo Abisso encore semaine prochaine pour te mettre en qui te passe que à autres escoutants tu as terrain tu rive élément eux aussi pour signer pour l'autre ya en tout cas semaine tozoya bourgmestre yebake tozoya filmer la commune à Bino la mission à Bino oui pour dévoiler moi la poisson voilà ouais faut tout terrain